Les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, déployées dans le territoire de Walikale en province du Nord Kivu et celles implantées dans le territoire de Lubutu en province du Maniema, ont bénéficié d'une visite d'inspection et des commandements du lieutenant-général Masunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, qui était à la tête d'une forte délégation du 14 au 19 mai 2025. Durant sa mission, le commandant de la 3e zone de défense a tenu des réunions de commandement avec les commandants des grandes unités et les membres de leurs états-majors déployés sur tous les fronts. En outre, il a présidé des causeries morales en faveur des troupes. Quelques points étaient développés au cours de ces entretiens, notamment primo, la mission traditionnelle des forces armées de la République démocratique du Congo; secondo, la discipline militaire qu'il faille observer et imposer; tertio, le patriotisme; quarto, la loyauté envers les institutions de la République démocratique du Congo, en commençant par le président de la République; quinto, la politisme des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Boteli Soussou. Avant toute chose, je vais me présenter. Naebi ke ebele na bino boyebi ngai te. Ngai nazali lieutenant général Masunzu Pacifique, commandant 3e zone de défense. Ya mibale na ko transmettre mbote ya bakonzi ya mapinga. Tango na yebisaki bakonzi ke naza koya na Walikale batinda kingai pona transmettre mbote pe encouragement na basoda nyonso oyo bazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi mbote ya chef d'état-major général ya FRDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter bao nyonso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Na lobby mission ezanano mulai. Bino nyonso boyebi ke ennemi aza ko occuper une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te bao bakoya ko libérer mabele na biso te. Ezali nde biso. Kaka biso bapaya te. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que bolaningai? Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction ya ndenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Peyambala oyo, ce n'est pas de répondre et que vous restez dans les défensives. Ils vous attaquent, vous répondez, pe bolandie. Tina ndenge tokolungulaye na nini na mabele na biso. Mbote bandeko lelo na elibino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai. Pona bandeko nyonso baza na posa ya ko aider famille ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bako sala yango ndenge nini. Bo télécharger application ya Sendwave bandeko okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo,
ofele esili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave okotinda mbongo pe bakozwa yango na chombo le même jour. Ndeko na ngai pona kosala ezali simple, o télécharger application, o cheba identité na yo, okoki kotinda mbongo facilement. Kasi esilite pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tangu ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Koumela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave, transaction facile et rapide.